balandi na biso merci bana mboka toyebisaka bino ke toza bana misala lelo toye lisusu na lisolo ya sika ezali nde Rama Bandali awa toza na Avenue Ngombama numéro 20 na Bandali Chibangu ndenge bokoki ko constater na Rama Bandali oyo ekambami na mwana mboka Jean-Sylvain Mukendi. Voilà bakoyebisa bino makambo ebele mais to awa nde tolobaka mafuta te maite poudre te eloko mususu te mabondele ya pamba bolanda ndenge milimo mabe ezopaka tamba Yabana posal. Déjà le monsieur va tomber. Déjà le monsieur va tomber. Rendez-vous na Nzambe. Bisika Nzamba zo sala mikolo. Voilà papa maman ozana posa ya mabota, ozana posa ya mbongo, ozana ba problème, ozana ba situation makambo ezotungisa yo. Ata ozana batu bazana hôpital, Rama Bandali eza solution na makambo na Nzambe mikolo yo. Bolanda ndenge ba témoignage ezali. Nazali chaîne maman on a souffert makasi na makambo abana. Alors le temps on a mona consoler na Mélicie. C'est qui la monnaie moi na oyo. En tout cas papa on est ensemble. Papa merci. Rama Bandali. Ayena kutana pasteur. Abondeli pona ngai nyom nazalaki nango ifala ba operenga esili atuninga na place amyom bacha nini nasengaki bana oyo monaki wana. Merci bana mboka tokoloba lisusu nini parce que topesi bino oyo ezali éclaircissement Rama Bandali basambelaka ndenge nini tozo benga batu nyonso baya komibwaka na makolo na Yesu bozo kende komibwaka na makolo ya bantu bozo kende komibwaka na ba hôpital na ba mbanganga bisika le biko ezali bozo sambela chaque jour à partir ya 17h30 tozo kende kosulisa à 19h30 à des fois to déborde à 20h 19h45 ce qui va prier les intenses peut pas programme sur les années vendredi dès toza kana journée chaud il y a délivrance oh Yesu Christo moli munsatu mo kwaza kana kotaki c'était je suis celui qu'on prêche tozo yamba chaque mardi mercredi vendredi à partir de 13h tozo sukisa 15h30 zo numéro na yebenga ye bo fixer rendez-vous problème na yo ezozwa solution baloki yo to likambo nini ozozela lisusu nini Rama Bandali toujours avec Jean-Sylvain Mukendi na yebisi bino ke masolo eza normal onde lisolo ezobeta ma mikolo na bana mike bazobeta mo bolanda bango Ekuka Rama Bandali eza polele botala ndenge bato bazokota pe bazobima awa pungi ezalaka te awa baza ya kotelema awa milimo mabe pakataka mbango bana na Nzambe masolo ya Nzambe awa soki oyete etali yo okokota lifelo Nzambe akojije yo okozala pardonner te vendredi mama na ngai kozanga te parce que milimo mabe epakataka mbango ndenge koza na kati ya komona. Voilà. Ce qui est na Rama Bandali, c'est ce qui est baloki.